colonel, akende. Ada colonel. Depuis quand colonel a comment au Kangaba civil que une infraction l'accès mikanda un colonel a yibi $150. Adana ba mikanda colonel. To kangi a bimi $600 yango. $100 $50 ningana le capitaine akimi nango. Parce que azo Kangaba toto après atiki bango. Sikoyo toli pose question. Anda muza ba koma ba colonel. Nini? Parce que mutana akimi. Akanga bango atina bango pona nini? Bakanga ye batinda ye musika. Okiba kile kuta mbongo na bank. Kaona kene na bank. Mbongo ezalaki donc bazali ebele na bank. Ezalaki te. Na bengi me na bino bakbaleki trop na biake. Sala na ke fil comme na futa ngolo. Na zona ni na vie. Bamelinga ebele. Ezaki parmi bakwana des policiers bien minuki. Babenga que non messieurs, kozoluka ba déserteur. Présente-toi. Moi je dis que non, moi je suis pas un déserteur, je suis un étudiant. Que non, identifiez-vous. Na bisi ba mikana na ngana ba siwadisi na ngana la kisi non, moi je suis pas un déserteur. Na uti classe. Alobi que non, kozoluka lisusu ba momo ba bazoka mana ba bien à mabe. Na lobi moi je ne marche pas avec des faux billets. Na ma mikana na ngana grappe Léo la kisa. Basalinga fini sa na ngana mobimba. Bazwi mbongo wana. Basai na bino mbongo na ngana bozwi yango pona nino colonel mokwazi yango. Étant un colonel, n'a s'émilé devant elle, n'a s'expliqué aux autorités militaires. Quand même, on vous doit beaucoup de bokangi soi-disant ba colonel oyo bazo sala tracasser na kata zan la bokangi ba on expliquer na bato bazo landa makamba. Oui, justement ngana yeko somba ba costume na magasin oyo alors na kuti embouteillage na yeko somba ba costume na magasin oyo na kuti embouteillage na kuti un monsieur baza 3-4 personnes baza ko escroquer bato na combo baza à l'audition disant aza colonel na ba kraka na kati ya colonel na ba kraka na kati ya poche azokanga bato yibi bato mbongo plus de $150. Yango bakanga qui na moni ba serré alors on a intervenu baki na l'état parce que tout senga na ba konza mboko même ba administrateur marché et puis ba beaucoup mais sakalamo il faut bâtir ba côté sécurité tout d'abord ba mi ba joyi ba bato na kati ya marché ou na kati ya marché kato biso nous avons pas tout ça koya mais toujours mona ndenge baza koyeba biloko ezo senga quand même commune a une intervention pour na ba militaire au bossa la tracasserie na kati ya mboka toza na ba moment élection président Abisso Joseph Kabila a limité trouble na kati ya mboka il faut qu'il mise na kati ya mboka mais tracasserie oyo joya na kati ya ba marché oyo ba konza mboka ba joye baté l'air nenga tinne biso caméra na kati ya marché donc doza vraiment menacer na ba faux soldat ba vrai soldat c'est vrai soldat jamais roboto la mutu mbongo na ndenge ba faux soldat ne bazo sala ndenge to serrer bato pour ça baza non identifié mais bazo tamona ba koma ba colonel ba capitaine ba intimider papa oyo ba boto les $150 la kisa mbongo na biso yango to tuni bango boboto le mbongo boza banani o to za ba soda bobola seso ba carte na bino biso te ba civil to tuni ba soda ba carte na bango baza na carte le moko te ba ko bimisa $100 $50 policier ateni atini nango mais maintenir o abenga na yiko ma colonel bako apembe wana soit disant bana na kan kokolo so na kal fungola ba voisin nyoso tubo mona bo bimisa na kata camp ça doit salir réputation de on a remercié papa Molaire nous soutenir $100
c'est-à-dire policier na population pour population azala à l'aise. Mais les lots komi komona policier a komi ko seme désordre na katikati ya civil. Siko nazo tuna. Qui peut sécuriser l'autre? Parce que police n'est a commis qu'on se met insécurité. Or, ce qui civil a vu l'Ikambo à Kendara et pas ya police, pour police a trouvé solution. Les autres commis comme on a les soi-disant capitaine. Azoya qu'on se met des ordres nazando à Ibi $150. Sikoyo, nani a pour sécuriser population.